bafingaka mowei te batiolaka mowei te basekaka mowei te basambisaka mowei azalaki na bafaiblesse azalaki na bamanquement mais lokola nanu bakundi Mama Olangi te tobatela minoko na biso tobatela minoko na biso ne fils que moi minimum ya respect na mama oyo auti kotika biso souffle Papa Olangi za Mama Olangi bazali bato lokola biso basali musana bango na ta nzamba lingi enzamba permettre bakufa tosambisa nzambe na ndenge nini tosambisa nana kosambisa nzambe nana kosala procès na nzambe nzamba koksi mokano na puka tozo finga puka tozo tiola bango puka tozo seka mowei ah non attention bo seka mowei te mais bo seka nzambe attention nangi bato ba osala biloko bongo basenga nzambe pardon eza bere grave na vie na bango Mama Olangi aso na bo moite Papa Olangi aso na bo moite nzamba bengi bango sibo finga poani bo seka ponani ponani biloba loba un bon chrétien rose en comportement la Bible dit ceci pleurer avec ceux qui pleurent Bible bité to seka na ba o baza kolela Bible bité to tiola ba o baza kolela Bible bité to finga ba o baza kolela Bible bité non tout se moquer na ba o baza kolela mais la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent libota Mama Olangi na bana na ye bana 7 aboti bana 7 bana ne bazali ba monake to seka liwa mama na bango ba monake tozo tsola liwa mama na bango j'ai beaucoup de respect na ba chroniqueur j'ai beaucoup de respect na ba ninga na ba journaliste to sala musala moko mais to c'est la paix muketik papa na Mama Olangi basali 47 ans de mariage je me dis papa Koufi moi c'est atikali Elisabeth Olangi lokola mutu matanga sali 8 à 9 mois ya matanga mutu bazaki toujours na mobali na ye de temps en temps ba passer 47 ans ya vie commune à libala ensemble tango papa Koufi et comme ma choc et comme ma traumatisme et comme ma stress atako ki mutu na nzambe mazana mai na makila ko kufela mobali biso na culture na biso to na respect na ba mort to na ba respect na ba wei ndeko nanga Martin ezala Papa Olangi ezala Mama Olangi o tozo respecter mémoire na bango o ba précéder biso so ezali ka pona mbongo Martin so ezali ka pona bozui so ezali ka pona kombo so ezali ka pona lokumbo so ezali ka pona ba visa ba villa so ezali ka pona ba jeep so ezali ka pona ba garde corps ba okufata Papa na Mama Olangi bazanga nini mbongo ba villa ba relation nga sina kena na église wana na kopesa $100,000 je vis comment ba tozo pesa ba mbongo Elenga Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata moi je qui beaucoup le batata ba mama bandiku na landi sima na timbiri wa sekreja sekreja ali kaka timbela barbi awa toza zomuna oyo izali pana ukuma rukola mwasi simekoli mwiki bokoro yangoyo odo batokera awa toza kibokoro mwasi simekoli di oyo eza ya mwana mboka omona ngo simekoli mini ekoleka collant ekoleka de soki otiango o utiliser omoni a les formes stop ongana kalangao poitrine place ki ndenge nini te balobi vetu makambo o sentir que o toza nzoto makasi ndeni na a toza solution makambutu on va voir ça comme le quoi maki allô awatoza je veux la pommade Bocho, je veux le Supovita plus, je veux le sirop Bobaraba et voilà. Oyo pommade ya kopakola dans quelque temps okomona nzoto na yo mobali ezongi penza ndenge nzambe akanaka ezala totuma peni voilà yo lingi français trop pour ozala na forme
na kote basolo échanger. Awa toza mtesalaka ki lokola lia ezala boye. Awa toza nde mtesalaka mavili nanga. Voici le produit magique, le miracle en lui-même. Awa toza Sinikoli. Ndeko mama, tala lelo komala ba problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, benga merve ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merve ba solution azali na Suisse, mpona kopesa bino solution na ba problème nyonso. Yo totisa bino na ba problème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, merve la solution. tosepela ndamu. ozula te bilamba esi tosisi alili ozokende nango koboma ngai eloko nini yango ezanga mitata yo moko te ozinga lipa ya pistole eloko nini ezanga notice bacontre indication eza te soki yo omelaka biloko ya mabe yalowi nazozelo na kati landa ngai olukaki yango osisa ntango ata posologie te libo ya podium alekisi nono bakangamaka taka na sokolaka bilamba ye akangamaka na yo moko vraiment solution déjà ezwa mati solution yango oyo Maxi Bio Café nde nini lisusu Maxi Bio Café ezosala makambo ebele na nzoto ya moto fungolanga mémoire. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On est sur la biso siko na www.Elenga Congo TV, chaîne moko na kati ya République démocratique du Congo. Alors mesdames et messieurs, lelo tokosola moi mingi masolo ya Mama Olang oyo auti kotika biso oyo bato belé bandimaki te ki akufaki balobaki asekwi oyo pezolo bama akufi. Tokosola lelo na frère Max pour to meka un peu ko clairci bino pour comprendre pendant que réalité ya lisolango ndenge tokobeta lelo na www.Elenga Congo TV. Bonjour frère Max. Bonjour Ndekonanga Martin, merci pour notre sala mune bozo sala na la cabine de temps en temps et na pesinza me merci pour l'opportunité pesto kutana yo Ndeko Martin lelo na participer na émission na bino. Alors frère Max, santé boni à votre côté pendant soloko. D'abord il faut claircir bateau puis ça bateau qui est santé za malamu peut-être état musunzo te rose à la biente pour bateau nyoso baota la biso avant to banda penda kolobe la bango baota la biso lelo. Non Martin Zambazo sunga biso na mawana ye et biso dépendaka na Nzambe. Obi mboka lokola Congo mboko bafutaka bato te mboko koza musala eza pasi kolia même eza pasi alors biso te la Nzambe. Pona mboka Congo so taleli gouvernement na mboka Congo so tali ba konzi ya mboko Martin okufa alors biso ba santé tozana ngeza Nzambe po patron na biso eza Nzambe. Siko bana Nzambe siko ba kosala ndenge ni tanke bazo nyoka ma bazo kufa monte ke losambo pe pa Nzambe rokende bien tellement que passe l'équipe bana Nzambe. Dit Martin obi ke Congo so ke za Nzambe te tokozala te papa Congo so za Nzambe te tokozala te yoko na senga na ba congolais so bataleli majorité bataleli l'opposition ba kokufa pour ba kosala rien pour na biso ils cherchent leurs intérêts alors congolais batali la Nzambe muto atali la Nzambe ayok sa marasunte Martin obi ke ngana ra professeur anglais peut-être habité na tangisi pendant une vingtaine d'années professeur anglais mais vous imaginez de konanga Martin na autant ça ba anglais na ba 5e 6e mbongo zozo ekomata $100 te yibisanga uzatata bana ofutelaka ndako revivre ndeni meta lelo ba santé tozana ngo donc Nzambe kaka nde mutu asala ka biso tozala biango mona ngai nebsaka bato batalela ba politicien te ni na majorité ni na opposition balikaka biso te baluka b'intérêt na bango bulamu na bango peuple congolais talela Nzambe et likiano na Nzambe Nzamba décevra ba oya yete yango ba moment tozana ngo Martin bato belé ba obanga banga il se pose des questions et kozala ndenge ni bazana kimia. C'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir dans cette nation. Obi parfois tu as moi na mokondo quand nous a journaliste mais lelo Martin comme journaliste
ngana kana naza meselabé. Est-ce que l'on a zabé? Na meselabé te donc na vie ya mutu kaka volonté nzambe sani ekokisama na Congo. Volonté à majorité, volonté opposition, nzambe ye moka et puis nzambe za na plan ya bien pour na mboka Congo et rien que volonté nzambe osani ekokisama na Congo oyo. Ndebe batu baloba ke mokonzi moko soka zo umela na mboka c'est que volonté nzambe mutu alingi azala wana c'est que oya biso eza volonté nzambe te ngo bana nzambe bazolela. Non. Tout pouvoir vient de Dieu. C'est Dieu qui élève. Nzambe ndem one fois to yeba. Tout pouvoir vient de Dieu. Nzambe ndem mutatombolaka, nzambe ndem mutaponaka. Mutu mo roza mokonzi na makasi na yemo rote. Mutu mo bateke nga nazali ate. Nzambe nde eza elo moto sama na mukisa nzamba yeba elo moto sama nzamba qui dit bezala raté. Mais le grand problème c'est quoi? La plupart des gens maintenant lorsqu'ils ont le pouvoir bon ça non selon volonté nzambe te. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui choisit. Vous comprenez? Mais le problème c'est quoi? Bato belé maintenant c'est ko tango nzamba pesi bango mpifo apesi bango bokonzi et belé baosa le sumusana bangote na ndenge ya kosepelisa nzambe na ba principe nzambe ba principe nzambe zani linga moninga na yo zala bien na batu muto azosala ba futeli fute longo bani mais ce qui n'est pas le cas dans notre pays muto sala kaza 66 000 francs congolais batu musomo na une année ba futa bangote netinga depuis na silisa musala na licencié en anglais na licencié en animation culturelle ya ina mais na zo musala ta nana rozo musa pona Congo pozo musali foza ndeko ya foza na ndeko ya il faut lo munoko songolo pakala c'est ça système eza na Congo soit OK basukolio ou bien babakio ou bien ba initié au kétisme, c'est ça le Congo d'aujourd'hui. Alors mais nous avons les regards fixés vers Dieu. Nous avons vu pourquoi tant que c'est sur la classe, nous avons vu pourquoi les qui sont dans la université, il a un but pour il a un plan pour nous. Nous ne désespérons pas. Quoi qu'il en soit, malgré l'injustice ya mboka. Tous gens qui désespérés, ba konzi ya mboka tous ça bango boy. Ba sakana na nzambe te. On se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Nzamba mabini nzamba c'est pas pour nabino boza ba konzi na biso. Mabini nzamba c'est pour boza ba député na biso. Mabini nzamba c'est pour nous ba ministre. Mabini nzamba c'est la commission bino ba magistrat. Mabini nzamba c'est la commission bino ba mandateur. Mais regardez comment nous sommes en train de souffrir, Martin. La vie au Congo est devenue insaisissable. La vie au Congo est devenue extrêmement difficile. Et un pays béni, un pays riche avec tout ce que nous avons comme potentialité. Même qu'on lit aux opposés problème. Mais papa, même qu'on lit à comme la tise à problème. Est-ce que vous comprenez même? Nous comme ça sur le manger. Et on ne peut plus déranger Nzambe pour na foufou. On peut déranger Nzambe pour na l'osso. Mais biso même pour na Damas, ils ont problème. Alors base zani mutema mabe ya bakonzi bakonzi na biso balingaka biso te bakonzi na biso bazwi biso lokwa ba marche pe on ça ba jeune bientôt l'élection zoya na pekisi bino bipona pona ba jeune bientôt l'élection na pekisi bino bipona pona bo votera bango pona nkoi bo votera bango pona ntsamba bo votera bango pona ba t-shirt bo votera bango pona 1000 francs pona 2000 lelo bazawa. Ils ont construit des immeubles, batini bana bana ba poto et bongo yonanga jeune congolais. Boya oza la marche pied, boya oza la mona musala ba politicien, boya basale lao, baloba kota na gouvernement. Bafinga le bazana gouvernement. Qu'est-ce qu'ils font pour nous? Moi je connais des gens et on a un peu de mission. Makamuba loba mama nangai. Mais lelo, ils sont dans le gouvernement. Qu'est-ce qu'ils font pour nous? Ni baso sala pona biso. Mais tobung c'est likate. Martin Congo eza ya nzambe. Congo ekobonga. Congo ekozala bien. Mupe pasike kota na Congo. Torobosa banzala o, torobosa na pasi o, total la nzambe. Total la nzambe. Bana Congo botel la nzambe. Botel la américain te.
botalela ba français te, botalela ba belge te, botalela ba rwandais te, botalela ba angolais te, botalela ba belge te, botalela nzambe pande Congo eza ya nzambe, mutu aza na plan pour na Congo te, nzambe ne mutu aza na plan ya kitoko pour na Congo. Voilà pourquoi permettre que tous à la ba congolais. Merci. Merci frère Max. Alors mesdames et messieurs, beaucoup frère Max ndenge a éclairci biso partout dans le monde au Bolanda biso surtout na 3W Elengia Congo TV chaîne moko na kati République démocratique du Congo. Alors frère Max batunyo so ba hotel biso sikoyo papa Olanga uta ko kufa mama Olanga kufi. Et le belioni ni na deka wana o elekani mbala moko. Avant de répondre à la question, il y a une très bonne question de Martin, il y a la mise au point. Comme on a frère Max, dans les chrétiens, on a évoqué le domaine, il y a un journaliste, menga, na pona domaine à l'église. Mise au point, la Bible, l'homme n'est pas le maître de son souffle et il n'a aucun pouvoir de le retenir. Au moins, il y a qui toko yo. Pour na zoyango, il faut na senga yo. Martin na rosa boro. So lingo pesinga. Gourmet to ezayanga. Pozo gourmet nanga fona pesa yo. Osenga ngoto bien oza muyibi. Bien oza kulme yo oza muyibi te ape kuluna te. Do rosala ngote. Mais pema za nzambe. Pema otozana oza nzambe. Mais ce que différence na nzambe na biso yake nzambe roza pema na era lingi. Ndenga lingi mutakosambisa nzambe azate. Bato comprendre la Bible dit l'homme n'est pas le maître de son souffle, il n'a aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir pour retenir paiement. Donc ozala nani to nani. Ozala pasteur, ozala romain, ozala muyibi, ozala kuluna, ozala ministre d'État, ozala président de la République, ozala roi, ozala bishop, archibishop, ozala mundele, ozala ndundu, ozala mwindu, ozala journaliste, ozala caméraman, ozala beauté lokola à Martin, ozala mwindu lokola anga, un jour au Koufa. Un jour au Koufa. Alors, notre roba que l'homme n'est pas le maître de son souffle, papa olangi za maman olangi. Bazai batu lokola biso, basali musana bango, nata nzamba lingi, nzamba permettre ba kufa. To sambisa nzambe na ndenge nini? To sambisa nana ko sambisa nzambe. Nana ko sala procès na nzambe. Nzamba koksi mokano na ye. Mais il faut reconnaître que liwa ya papa olangi. Eza même maman olangi, basa musamone na mboko ya église wana CFMC. Ils ont 5 continents à travers le monde. Et le ministère, c'est le ministère. Le ministère, ils ont 5 continents à travers le monde. Le ministère, ils ont plus de 200 pays. Hollande, plus de 200 pays à travers le monde. Papa et maman Olangi, ça a 47 ans de mariage. Je me dis, papa Koufi, moi c'est Atikali, Elisabeth Olangi, le kola mutu, matanga sali 8 à 9 mois à matanga. Mutu bazaki toujours na mobali naye. De temps en temps, bah passer 47 ans, il y a vie commune, il y a ensemble. Tango papa Koufi, et comme ma choc, et comme ma traumatisme, et comme ma stress, attends qui mutu na nzambe, mazana maina makila, ko Koufi la mobali. Ça peut occasionner départ moko rapide, vous comprenez? Attaque au bongo to bongote. Nzamba pesaki, nzamba koksu mokana tozaba paya. Nzamba, la Bible parle de la mort, mais la Bible tali si biso tendenge nini mutayi ko kufa. Deuxièmement, yeb sabato azolanda biso. Ba finga ka mo weite. Ba tula ka mo weite. Ba seka ka mo weite. Basambisaka moweite ebele bazolo babalobi mamo lang abomela bango ba mabala mamo lang alobaka so mobali no azana mbongo te seki aza mvute azana milimo mabe donc to ebite na ba pasi ya Congo mibale ebele bana ba mbongo te seki ba ba mvute donc yango mona ebele bakima ba mibali na bango so ebisi mobali gangele ye pasa ebele ba boma ba mabala ebele bazolo baloba yango to ebite frère Max ce qui vraiment eza solo yana zo ebisa onde konangai basambi na momo tozolo ba oyo toza ba bantu biso na culture na biso to na respect na ba mort to na ba respect na ba wey ndeko nanga Martin ezala papa olangi ezala maman olangi o tozo respecter mémoire na bango o ba précéder biso so ezaleka pona mbongo
Martin, si vous êtes pour na bozui, si vous allez pour na combo, si vous allez pour na lokumbo, si vous allez pour na visa, baba villa, si vous allez pour na jeep, si vous allez pour na garde de corps, ba okufata. Papa na maman lang bazanga inini. Mbongo, ba villa, ba relation. Nga si na kena l'église wana na kopesa $100,000. Je vis comment batozo pesa ba mbongo. Na pesa, je vis comment. Ya kasi bato ba mona ngo ezana ndenga mabe ba mbongo. Nazo kende te papa na kende. Eloko ba forcer mutu te na kopesa autant pour na lokumu na Nzambe mutapesi ozo solana mutu aza spécialisé na domaine de l'église. Ozo solana mutu te kaka te. Nga za journaliste spécialisé na domaine de l'église. Donc na oza na raisonnement bato balabala te. Na oza raisonnement bato ya de bato bazana ndenge na bango mona makambo te. Donc ce qui pona mbongo pona makambo tu na lobi papa na maman la ba ko kufa te. Et deuxièmement non tu koloba awa non c'est l'Nzambe procès de ronanga toza ba bantu. Nous sommes des Africains, tous en a respect na ba wey na ba kundi mamolangi te. Na ba kundi mamolangi te. Lokola mutu na bomo inaye azaki na malamu azaki pe na mabe. Na le Bible lokola mutu na wana yena bomo ya ina ben suffisance azalaki na ba faiblesse azalaki na ba manquement mais lokola nanu bakundi mamolangi te to batela minoko na biso to batela minoko na biso ne fils que moi minimum ya respect na mama oyo auti kotika biso obi ke maman na sambela kuna te mais je parle comme journaliste et chrétien. Obike batu ebele bakabibo moina bango à cause de maman wana. Je ne sais pas de ce que les gens disent. Mais ngana mona autorité belé, ba ministre belé, ba généreux belé. Na mona bato bazalaka ba 150e bureau, bato bazalaka ba 28e bureau, bato bazalaka ba 397e bureau. Mais à cause de la namatea bandima rotika nyonso. Ba ministre batika penda bandimi kotika nyonso kotika ba vie wana pona ko saela Nzambe ko kangama Nzambe. Je crois que c'est positif. C'est quelque chose de positif. Ta muto benga ema na nkolote ayiko sa implantation bongote na à travers le monde. Mais nous ne disons pas que bazaki bato ayiki pela faiblesse na bango. Mais le quoi Nzamba bengi bango. Pourquoi tozo finga? Pourquoi tozo finga? Pourquoi tozo tiola bango? Pourquoi tozo seka mowe? Ah non, attention. Bo seka mowe ite, mais bo seka Nzambe. Attention. Nangi bato ba osa biloko bongo ba senga Nzambe pardon. Eza bere grave na vie na bango. Maman langa yaso na bo moite. Papa langa yaso na bo moite. Nzamba bengi bango. Sibo finga pwani. Bo seka ponani. Ponani biloba loba. Un bon chrétien rose dans le comportement. La Bible dit ceci. Pleurer avec ceux qui pleurent. Bible dit to seka na ba o baza kolela. Bible dit to tio na ba o baza kolela. Bible dit to finga ba o baza kolela. Bible dit non to se moquer na ba o baza kolela. Mais la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Libota maman langa ina bana na ye bana 7. Aboti bana 7. Bana ne bazali. Ba monake toseka liwa maman na bango bamona ke tozo tsola liwa maman na bango. J'ai beaucoup de respect na ba chroniqueur, j'ai beaucoup de respect na ba ninga na ba journaliste to sala musala moko mais to c'est la paix muke éthique et déontologie papa bilom batu musu ba luka ba malédiction na vie na bango moko ba musu ba luka ba blocage na vie na bango moko. Moi je ne peux pas me permettre ngabe lema na sala nango parfois yo zanango te. Moi je connais l'église hein. Martin, je connais les hommes de Dieu. Hein. Moi j'ai des éléments. Crois-moi. Pour que nous ma casse une investigation. Dans cette investigation, il y a danger dans l'église. Je connais le pasteur Kinois. Merci. Tu vois, dans la scène, bateau finga mamolang. Bateau seka mamolang. Avec tout le respect, tout tikayango. Muya sa kufito finge poani. Yesa kufito tiole banane bazali. Ba comment ba seka maman na bango. Pendant que bango bazolela, o azali ki maman na bango azesu na bo moité. Ce n'est pas bon. Merci frère Max. Alors mesdames et messieurs, voilà, to komi na suka ya émission na biso kande to lobi. Ba KBC surtout ba chroniqueur, ba journaliste na bato bazo finga mamolang o déjà kufi. Donc il faut qu'il bo finge tant azali na bon moy. Donc to tika biloba loba.
kofinga pe na bomoi te mingi ba profitera so muta kufi mais tant azaki na bomoi ba ko koloba te ko ba bike baninga bakangama Bible pekisi biso yango frère Bible pekisi na kebisi te na nongola terme ko kebisa wana eza trop yanke mais na sengi na limemia na botosi na bandeko nanga bapandisango et pe na bana Congo nyonso te totika kofinga mowei totika kotiola mowei totika ko minimiser mowei totika ko sambwisa papa muto alali bofinga eponani muto alali asuna makasi ta aza suna makokita mais totala pe na nyonso mokilo ko loba totala ta malamu moko mamolanga salai totala ta lelo mamolanga batike biso ba école ba centre de santé est-ce que mamolanga côté susu na Rafa ba hôpital na bango mamolanga côté susu na école na bango mais beko le tikali pona biso toza na bomoi ouais Mexico akufi na hôpital nini so oui na ebité so ko za na idée akufi na hôpital nini za na mort jour nini idée pe ko bima peut-être so ko za na idée bon je crois que ce qui est vrai mamolanga za so na bomoi te il y a ba question wana lokola mopana ko sepela toutes les questions là ezala mieux baza pe na ba attaché de presse na bango nde baza mieux placé ba pe sa biso programme ko bima mokolo nini akufaki na nini ezalaki boye tout ça na mona ngo c'est pas c'est ce qui est vraiment molangi aza sous na bon moité nzambe na nkemba bengi merci à trop na Diezeku le roi de Saint-Étienne merci à trop na Azmak, la canadienne, vraie chérie na Katia Canada, Batunia Sobaolanda Bisso, donc Chris Way, leader, ya Ngirengir, donc Banangirengir, so, Bazaya Kosepeda, donc merci à Trona Bato, tout bas 8 ans, Kolanda Bisso, Francis Way, FBS, donc JL, Nemakambu, Karine Chamba, Boza toujours branché na 3W, Elenga Congo TV, chaîne Moko na Katia République démocratique du Congo, Martin invité sa fusée sur la Likambu à Tikibino. Bye. Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata.